Te bandeko balandia, vous voyez mon télévision, etando ya bonsomi, etando ya boyebi, etando ya bonya pembaele ya baindo, etando ya yambo ya baindo, autrement dit, la révolution de la presse congolaise, mbote na bino kuna na Congo central, mbote na Congo foi, mbote na Angola, pe na mikili misusu oyo bozoka bongo libaku ya kolanda. Ba mwangisi vous voyez télévision, nanzela ya internet pour voir télévision et mesana kola kisabino ba émission o ezali très éducatif ba émission o eko changer mentalité na kati ya mabota ya baindo matendo mingi na bino banso bozoka lisusu libaku pe bopesaka biso tango na tina ya kolanda émission mondiale o toisaka bino tango nyonso émission mondiale ekelama na likanisi moko ya kola kisabino lolenge nini bokosalela mondiale o bakoko na biso basalela ki avant mondele aya na kati ya mabele ya Afrika nde na yango toko bakolanda émission mondiale poto bakosala mondiale ya kitoko matendo mingi balandi ya vom télévision na plateau na biso ya mokolo ya lelo tozali biso moko te tozali na moko ya mobiangami na biso o baye lelo na kati ya émission mondiale poto kabolana bango makanisi elongo tanke mwasi na kati ya mabele ya Afrika Nengwa Ntilulu mbote na bino mbote nengwa bazonza boni bino kimia na lisungi ya balongo na kati ya itumba Nengwa Ntilulu to ebite na présentation to sali soki to zangisi to bakisi bokoki komitalisa te ezali penza bongo ezali bongo biso penza kilandi Ntilulu o tozali bongo moko ya mama ya Felika nde ba tozali babiangami na mokolo ya lelo na plateau lolenge kaka nengwa bazonza bauti bongo kotalisa Matondo mingi balandi ya Vuvum télévision wana bouti kolanda bongo présentation ya invité na biso nde ekotisi biso na sujet du jour na biso o lelo tozolobela bokeseni nini ezali na elateli ya lelo na elateli ya bakoko na biso Nengwa Ntilulu koyoka thème oyo na matoi na bino esali bino ndeni en tout cas matondo mingi yambo nengwa bazonza na kopesa biso thème oyo esali biso pinza malamu pe sengo makasi pamba te elateli ya lilona oyo bakoko na biso balatela keza na mbongo wana makasi lokola bongo bosali yango na thème ya lilo ikozala pena malamu mingi lolenge bandeko balandi bakolanda na bandi bakozwa bososoli ebele matondo mingi bandeko balandi bino mo bouti kosko yo kandenge kilandi Ntilulu batalisi ezali pena na bososoli makasi kasi kilandi Ntilulu lolenge bakoko na biso balatela keza ki lolenge nini matondo mingi na bandi bakoko na biso soki tokolobelaka bakoko bandeko balandi tolobelaka penza bakoko o ngai na yo tozobenga bakoko te donc ya koya ya mundele donc tolobelaka bakoko ya avant mundela ya na mabela baindo bakoko wana balatelaka lolenge kani do bakoko wana balataka penza molato surtout mama nzoto ne koyi komona na te donc asa ya kozipa banda na moto na ye ti nzoto na ye mobimbeze ya kozipa na bandi soki na koyi kolimbola moke po bososola bomoni lolenge ba rap balataka po elateli wana ya ba rap ezaki ya bo rap te ezaki boyindo parce que bango bauti baza bana kazi na biso elateli o mama na bango agara la kisaka bango nde yango batikala nango donc bazwaki yango epa na biso bayindo po mama na bango aza moyindo ezalaki lolenge wana ezalo kwa ya lelo te ke boye mwasi alati donc alati te maotambola ne bolumbu mazwe bateka za bolumbu vraiment ezali la kibongo te kasi kilandi Ntilulu bouti koloba elateli o tomona radio ba musulman bazolata eza elateli oyo agar ala kisakati o agar alataka eza penza bongo kasi kilandi Ntilulu na histoire batangisi biso lelo pa mindele na baitelo baisi biso bakoko na biso bayebaka kolata te bazelaki jusqu'à ce que mundele ayaki na kati ya mabele ya Afrika po aya kolakisa biso lolenge nini bakoko na biso bakoki kolatela est-ce que eza vraiment ya solo eza lokuta monene bandeko balandi andeni eza lokuta monene pamba te nanu koyeba nanu eloko wana na lokota na bino soki bozala nango te te bosalelaka yango te bokoyeba pe na lokota te mais nzoka kobenga elamba toyebi ete na Kikongo tobengaka yango kikutu nledi na Chiluba bazana ndenge babengaka bangala bazana ndenge babengaka soki eloko wana ezalaka te pai na bino bokoki pe kozala na ebengeli na yango te yami baye na kobakisa pona bososoli kaka koloba ete mondele ayaki nde kolakisa biso elamba ndenge balobaka na ba histoire ndenge batangisi na ba histoire
nga na koboya yango po basusu balobi ete bakutaka biso na lingwanda bandeko balandi tolamuka nao na pongi lingwanda eutaka na elamba po soki elamba eyalaki te mwa mpe lingwanda eya eza te po lingwanda eza nini eza elamba ewumeli mingi ekatani ekomi ndambo te ebongo sikoyo bango bakoko bayindo bazalaka na bango na bilamba te sikoyo lingwanda bazwaka wapi po bazalaka na bilamba te lingwanda oyo mundele akutaka bango na yango selon histoire ya mundele eutaka wapi epai mosusu balobi oyo te bakutaka bango bazolata baposo ya nzete bandeko bayindo tolamuka nanu ko ntina periode oyo balokuta moko ya mike ndenge wana tozondimaka kaka poso ya nzete neti poso ya nzete nini oyo kokozipa nzoto ya motu nga na moni yango te poso ya nzete nini ntango mosusu oyo olobi na nga makasa ntango mosusu nakokondima me nakondima pe te po ata makasa paipai eza minene me soki olati yango ekopasuka te ata soki toziba makasa oyo basalaka bakwanga ya bakilolo wana ezalaka mwa minene me lokola eza nango pete kasi soki moto alati ntango akotambola ekopasuka te eza lokuta soki tokozongisaka bandeko balandi mokie na bahistoire oyo totangaka na baklasse oyo bayelaka biso me ntango die kokawa ayaki balobi ntango aki kodécouvrir embouchure me balobi akutaki paradis terrestre te bongo bato vana na paradis bakoza mutakala ndeko na ngai pandisa kasi selo wana histoire mundele kasi selo histoire mundele kasi wana ozongisa bandeko tie po bazonga bomoto babi bakutaki roi nzingaku bien habillé na posa nzete ya solo bongo yolandaka histoire malamu te mama mopandisa kasi biso ti lelo mindele bazotangisa mpe bana bongo ti lelo bana biso bazokola kaka non bakoko na biso balataki posa nzete ezalaka te balataka posa nzete te meme ndenge omoni na baimage oyo balakisaka wana ke bakoko ya bayindo na mama ngwanda bolumbu mondele andoki makasi mpona bayindo ya lokuta ti bomonaka ete bafilme moko baimage moko baolakisa biso bakoko ya bayindo mitakala misusu balati kaka mangwanda misusu bazipi kaka batolo mondele ezalaki na commandement bayendakisa na Équateur bazwi bakoko ya bangala oyo ya banengwa balongolisi bango bilamba batiki bango bolumbu na commandement bandeko colonisation lere yaki pasi ezaki liwa batie bango bolumbu batie bango na mataba na nzoto balongoli bandeko ya bangala oyo ya bangala na bangala baye na bango na bakongo na Congo central lelo na bolumbu sikoyo ntango bandeko ya Congo central bakomona bango baye na mangwanda na banini yango moni oyo lelo bato bakoma koloba ete bangala bazalaka bolumbu bayataka mangwanda vraiment bazalaka bolumbu te pa na bango bazalaka na bolumbu te eza kaka ndenge mundele azali kosala po bato baconsidere baninga te yango oyo kaka ti lelo elobamaka pa ya biso bato ya Congo central boyeke ngala ngulu ngala mutu afandaka na nzete mutu azaka bolumbu mpo na image oyo bamindele bayelaka bangala na Congo central na bolumbu mais à vrai dire bazalaka bolumbu te matondo mingi kilandi ntilo bakoko na biso bazalaka bolumbu te bazalaka déjà na bilamba na bango oyo mundele avaya bakoko na biso déjà balataka c'est la histoire mundele nde bazokosa biso ti lelo bakoko na biso batambolaka bolumbu balataka posa nzete kilandi ntilo bauti otalisa eza lokuta eza histoire ya mabe bolimbisi nengwa bazonza bandeko balandi bakokine même na bamusée vraiment soki bake po omoni biso surtout bacongolais toza na boyinga makasi omoni musée na biso wana mutu mususu abotami na kisasa kolia akomi mpe mpakador atikala nde koyeba te mizango ezala kutu nini me bakende meme na musée na biso meme balongola babiloko ebele me bakomona bakende kuta bilamba bakoko na biso baataka fa mundela ya bavelour solo bavelour apora na balin ya solo bakomona yango ya bapreuve ezali oyo wana pende eza lokuta so tozwa kaka ata lokwa totaka maputa boye soki mundele mutu alakisaka biso kolata bandeko balandi tokoma na ntango ya boyebi tolamuka nawa na pongi mundele alata aliputa te oyebi yango malamu mundele alata aliputa te sikoyo alakiselaka biso ndenge po eloko wana alataka ngo te akoyeba ndenge balataka eloko oyo boye balataka eloko oyo boye ata leo so mundele alati liputa oyo asepelaka par hasard ke na ngonga moko boalata omonde babimaka ese babongaka lokwa biso tobongaka na liputa babongaka lokwa ya biso te donc ezolakisa ke bakoko na biso tomilatelaka yango wana eza eteli oyo tata mokeli akitisaka na nzela loposo na biso ke banengwa to bamama balataka maputa to mpe barobe elateli ya bayindo yango wana nzoto mpenza fo ezipama nzoto koki komonana te kila ntintilo bobi nzoto mwasi koki komonana te bakoko na biso balataka molato baliputa barobe eza desama kasi kila ntintilo
kolata tant bakoko biso balataka kolata pe ezaka moderniser ponde tozomona na ba culture nyonso to na culture occidentale ba moderniser elateli na bango biso pe bayindo elateli na biso il fallait to moderniser yango mais kasi lelo tozomona na kilelo bayindo pe na culture na biso to moderniser elateli to comme olata bakola ba cycliste badoni ba katafumbwa ba tuna baby siko pona bino bojija ndeni po eza moderniser baninga bazo moderniser culture na bango biso pe to moderniser matondo mingi mama bazonza eza ko démorniser te bamindele ba démorniser culture na bango kolata te bango eza lolenge bakeyela bango bakoko fana na bango pe bolumbu libusa baboti pona bango eza nango libebi te biso nde batu bango baye kokonza biso ndenge kaka batia biso na bakombo na bango na lokota na bango na eleli na bango na elateli na bango nde biso tosali nini tomikotisi kuna tokomi mpe kolataka nengwa alati mwa coupe otali mpe nengwa ngo nzoto bapesa ye penza ya biso bayindo nzoto penza alati mpe mwa sengle moko to mwa kenzu moko te kolata ndenge bakelela yango babongolaka yango te na ndeni po tomoni na culture occidentale bango babandaki na bajipe plissé tondomona mibali ya mosusu balati bajipe kasi lelo tokomomona balati mpe baveste bachange culture na bango mpo ani biso mpe te kasi biso mpe tokobongola kasi oyo toza na kati ya bonzambe na biso ti bongo lokola lelo bo tozaka su na bonzambe te tobungisa botata mokili na biso lokola tozolanda ya bango kasi yango wana mpe toke kolanda kaka ti ndenge nauti oloba nde oyo tolandaka kaka nyonso ya nyonso mais eza ya bongo te ekoki kozala bongo ata moke te nzoto ya mwasi eza kaka temple ndenge bango balobaka temple ya nzambe donc eza kilongo atata mokili mpa na biso na elobeli ya vuvamo ekoki komwana na liboso ya bato te eza ebombeli eza na makambo ebele na kati ekoki te kolati surtout makolo na yo emonana mokongono libumu na yo non ezalaka te kasi ezaka culture te biso mpe tozwi ya baninga eza tozo complete ti baninga bazwi ya biso mpe tozwi ya baninga bango bazwa ya biso ndenge bazonza yo oza na bato na poto oza na bandeko bipai na bipai tuna bango na motuna soki mindele mpe balataka maputa chaque jour nde biso tolataka mpo bayo obike tozwi ya baninga bango mpe bakozwa mpe ya biso ya tuna siko na motuna na bandeko balandi estce mindele mpe bango mpe bakoma kolata na bango maputa bapréféré na bango maputa par rapport a bapantalon na bango na bajipe te eza kaka ndenge tolandi banda na bonzambe bapesi biso tosambela bonzambe na bango nyonso ya bango yango mpe tokoti na oyo ya bango mais eza bongo te soki tokobongola elateli na biso bayindo na lolenge ebandeli tokokolisa yango kaka na ndenge aki boyindo tokokolisa yango te ke tokóma na bakilote ya mikuse to bakola na bajipi soki ndenge nini namonaka wana eza pasi eza mawa eza soni nde omoni nayebi te bato balobaka nini bandoki balokaka mitakala bongo te bongo tango bamama na biso ya bayindo bakoma kotambola bongo eza bolumbu te bazoloka mokili te bazoloka mboka te sikoyo toloba lisusu ke me mboka ezobonga te ndenge nini me bandoka liboso eza banani bato batambola bolumbu na mboka eza ya koloka momba ya makasi yo mama oyo ndoka mwasi otambolaka na mwa coupe ozoloka ti soki ndoka azaka bolumbu bongo wana otambolaka wana eza bilamba te bato na bato baza na elateli na bango eza teke yo te eza vuvamu nde ezokomante biloko wana kola te kosala nini te tata mokili ndenge akabolaka bato na mabele na bango na lolenge na bango na elateli na eleli eza ya bango kila ntitilu tozonga moke na oyo bouti koloba awa na elateli sikoyo soki totali na baculture wana bango na bango batosi baelateli na bango kasi bino na eleko na bino ntango bozalaki bajeune fille lokola ngai oyo nazoloba liboso na bino estce bolataki ndenge tozomona lelo bilenge bazolatela to bozalaki mpe na mode na bino moko bobandaki kolatela matondo mingi mama ngai mama na okilandi soki nde naloba boye na eleko na ngai moko lycée bebaki fu koloba bosembo bo mondela azalaki asawumeli na eleko na nga mokili se ebebaki se komaki kaka ndenge ozomona wana euti dapanga na uti kilota mokuse mini jipe ese ebebaki mwadoni ese ebebaki omwe bamama na biso ata mondele se ayaki bamama oyo baboti biso nde babatelaki nano mwa culture wana bazwata kaka maputa na bango neti nga mama na nga tine nga aboti biso tine nga akoli na tikala komona meme kuta pa meme pata na roba fitiri na tikala komona ye azalaka na maputa kaka ozomona mais lere biso dasi tobotami déjà po mabe tango yaka ebandaka te ebandi tango ezowumela ezokola ti ezokola donc biso tango tokoli na série na nga libebi sekotaki yango mpenza sikoyo nde komi mpenza na suka
do ekotaki wana siko pande komi ya somo do mona mneke muto omona ngo normal pona série na pesa ki ba izolata mame na mwasoni pe ba boti misulu kwa papa botanga so ko lata pantalon to bando ko ilata ngona balabala do nanda ko peno bimino na liputa no oketa pantalon pa ba camarade tangu poko ya olongole likuno omona mais siko na ba parents isa ngo normal papa il ka sumbila bana basi ba pantalon na ba kola mama pe donc monde européen comment nango donc normal do siko nde ekoli makasi mais là episode okola ki ezalaki mais penza te po mondele mta okotsa biloko wana ti mokili se bebaki nango mais ndenge nalobi kake photo zongea elateli oyo yambo ya mama moyindo oyo yambo mundela ya elateli yango ezalaki ndenge nini kasi ndenge nauta kolimbola liputa ba robe me ya milai soki pa ko ata jupe ne ya mulai na libaya na epe ya likolo ya mulai azipi pe mutu na ye kitoko teke o moi single ndenge na koma omona musu na ebite lokwa ndisi ngai koko asuka mboka ni sengandi la fumukusi kya mzala pana na ngola sa fongola biso miso na siku na koma omona so na moni mama moko lokwa ngai boye surtout ya mibu lokwa nga boye na moi single na nzela na oka soni neti ngana kufa ni sika na ye po miso se fungwama na ebike nzota moi si ba mona kango te surtout mama lokwa ngabo na kotambola bongo na zade yana ba bokilo so ko na bokilo na kana nzia na osa skondi ekipa sute bokilo la ti bon epo la ti bon wana boyinga moto azana bososoli ekokipe mama na ngai kilo ntintilo bino baboti na bino bateya ki bino lolenge mwasi akoki kobomba nzoto siko na baboti oyo bateya bango ango te bango mpe bazobota bazoteya bana tende lelo tozomona elateli wana ekoma mabe siko na baboti wana tolini bopesa bango toli tokopesa bango bayeba ete bato na bato ndenge tata mokili to nde bango balobaka nzambe ndenge akelaki mikili nzambe moto akabolaka afrika ezala europe ezala asie ezala bato na bato akabolelaki bango lolenge na bango ya elobeli ya eleli ya elateli soki tokomaki kolata bongo biso bayindo mpo mundele ayaki kokonza biso amemeli biso bonzambe na bango oyo tosambelaka lelo na bizaeli na bango do bizaeli eza na kati ya kolia komela kolata na bango me na eleko oyo lokola deja ni songi anzila fumukusu kya mzala pana na ngola basi bayaki bayebisi biso ete tozonga na bonzambe na biso na nzela ya mfumuki mbango nde na kozonga na bonzambe na biso na nzela ya mfumuki mbango esika pe tokokuta manso ya bayindo eza na kati nde tokokuta na elateli na biso ntango tokoyeba yango nde tokoyeba ete elateli wana tozolata wana eza libebi eza mabe eza bolamu te mpona bayindo matondo mingi kilanzi matondo mingi na balanzi ya Vuvam Télévision obozi biso na katikati thème du jour na biso tozolobela lelo bokeseni nini ezali ne elateli ya kilelo na elateli ya bakoko na biso touti kolanda bongo kilanzi ntilulu bauti kotalisa elateli ya bakoko na biso lolenge nini ezalelaki na kotala boy elateli ya lelo basi balati surtout basi tolati mabe totiki nzoto bolumbu toloki mboka ndenge balobaka kendo kia aloka atambolaka bolumbu nde lelo tozomona bilenge basi balati mabe balati kola balati bise balati katafumbwa orke na tango ya kala toyebaka soki moto ala komi kolata bilambe katana seki akomi liboma kasi na kilelo tozomona batu moto aza normal aza na conscience alati elamba katana azo préférer kutu bakata ti likolo o eza mode à la mode kilelo kasi bazoyeba te ke na kala nde ezalaka ke soko lati bongo tobengi yo liboma matondo mingi kilanzi ntilulu lelo na société lelo bilenge balobi elateli wana obino bolobi ya maputa na eza trop kikala eza trop kikoko bango ba préférer na bango balata kola batika nzoto libanda pona bino siko boloba ndenge ni matondo mingi ningwa bazonzana kopesa biso motuna wana elingi koloba te ke elenge fata kaka maputa elenge ya moyindo fata kaka maputa te soki tolobi ke elenga moyindo fata kaka liputa donc elingi kolakisa ke na beba mwasi po abotamili wana maternité po aza moyindo fata maputa te kasi c'est la culture africaine te culture africaine eza bongo te nalobaki ke tolataka na barobe mais robe alolenge nini nakolata robe mais oyo eza likolo ya bagenu te ndenge mpe mwana oyo ya 5 a 4 akolata robe na ye elenge mpe ya mwasi lokwa bino boya akolata mpe robe lokwa yo mpe ndenge oza bongo olati robe te mais eza kitoko makasi ekobimisa yo mpe kibolenge na yo
Comme pour quoi taper ma puta, oui, au compagnie yango. Et comme ils sont pe côté. Ndakisa na bino bande ko balandi. To uta to koma komona na ba 8 mars yawa. Oka ba mama nyonso na bilenge ya bana ya mike ya basi ba kwata maputa. Tozomona na bana oyo ba 4 5 ans, 7 ans ba atisi bango maputa. Est-ce que soki mwana wana ya 7 ans to ya 8 ans ba latisi eli puta. Na nzela yo yebi no ete. Est-ce que komona ke mwana wana za koko? Te kasi société lelo sur la tiliputa ndo bimiko. Kasi société yango nga nazongi seli bande ko balandi motuna. Mwana ya moke wana. To ya 10 ans lati maputa okay na nzela. Tango tomona ka bango ngai na bande ko balandi. Est-ce que tolobaki oya za koko? Te kutu tolula ka bango ti. Ngai soki na latisi ya ngai koko na ngai yankusu. Nde to yaka mongo kongo bona latisa ke maputa na nzela balula ke na bato ebele o bazana no christianiser. Mwana alati kitoko na kitamba ne balatisi yo bien poni balobrate koko alati kitoko. Âge ya mutu ezo dépendre na kolata te. Âge eza âge. Kolata eza kolata. Biso ba indo to ataka maputa na ba robe na biso ba mama. Donc yango nde futola te la ka bongo pe ba robe oya solo. Robe te ke ndenge na lobi ekaboli mopende na katikati. Wana eza robe. Mais c'est ça robe. Te wana eza blouse. Soto benga wana blouse. Robe ezali fe kitati na se ya makolo. Ndenge na uta ekolobaki ndoto ya mwasi eza sain ekoko mona na kati. Matondo mingi bande ko balandi ya vom télévision nzoto mwasi eza sain ekoki komona na tepo. Nzoto mwasi ezakaka pona mutu moko. Eza teke bato nyonso banda komona ngo. Kilandi Ntilulu. Émission na biso ekomi penza ko benda suka na yango na mukuse conseil nini obokoki kopesa na bayindo o bazolanda biso na ngonga oyo. Ndenge bazotika bilenge basi batika nzoto libanda omoni elenge mwasi azotambola kolongwa banda matadi mayo ti na Gombe. Akeka na cycliste mwa mukia mususu na doni bosenga ni na gouvernement congolais pona ezaleli ya lolenge wana. Matondo mingi tokosenga kaka na gouvernement congolais ni balanda kaka koko asuka mboka isongi anzila fumu kusuki amzana panda na ngola na oyo azoyebisa bango po omoni pona koyeba mai o nyonso so ozana boyebi mfumu kimbangu te komona ko normal foza la kaka na boyebi o mfumu kimbangu ala kaka soki okomi na boyebi ando ko yako miyeba ke nzoka kolata boyezaka mabe nzoka koloba boyezaka mabe nzoka kolia boyezaka mabe doki ba kondia mboka na surtout ba kambia mboka na biso en tout cas na kosenga na bango bolimbisi bayoka nanu ko kasuka mboka fumu ne songa ndila fumu kusuki amzala pana na ngola soki ezalaki ata ba chinois to ba rap to ba européen ke motinda mi moko ya munene boya telemeli bango ata soki bakobete nanu kara bakolukata ko inviter ata mbala moko na bureau na bango omona président de la république alobi bo bengela ngana nu papa wana to aya nanu na yoke na una pembeni mais loko eza ba congolais. Donc o ngana ko senga na gouvernement na biso baluka kolanda oyo ne songanzi la fumu kusuki amzala pa na ngola azo senga na bango po sambo sosoli ya mfumu kimbangu sabo mfumu kimbangu na kati na bango kasi na bango bazonda ka mokila bapaya ya mindele bongo bakomona mabe pona ni bakomona mabete po ata soki ba biba meka ko ete bakoisa mibeko wana ekobala na penza te po baza pe na koyeba bango pe na bososoli ya malunga te. Donc il faut balanda nanu o ezo sengama nde bakoyeba sikoke o ezaka mabe o ezaka boye ezali lolengi wana do balanda nene songi nzili Kilandi Ntilulu. Émission na biso ekomi penza ko benda suka na yango na mukuse conseil nini obokoki kopesa na bayindo o bazolanda biso na ngonga oyo. Matondo mingi ya solo penza bande ko balandi lolenge bouti ko anda biso ne bandeli ya solo penza toli o ngana kopesa na bino bande ko balandi ba mama ya africain kolata eza likabo mobimba oyo tata Nzambe apesa na biso soki balobi kolata elingi koloba nini ezalaka kozipa nzoto ezalaka kutu ndenge biso tokanisaka te ke nalata ba danger po bato bamona nga ezalaka vraiment pona bongo te bakelaka ngo penza pona bongo te bakela kolata donc ezalaka kozipa nzoto bongo sikoyo boni kozipa nzoto elongwa kozipa nzoto ekoma komonisa nzoto na lolenge oyo tokoma kolatela bino bayebozwanda biso boyebi kaka pe tomonaka yango omoni elenge mwasi surtout que jeune fille na nobali te fo batela nzoto no malamu po oyo akobima molongo nini na olobi akoya kobala yo azwango na sika pe na tina metango yo zotambusa ngo nanu na kati ya polele échantillon
bakobala oyo lenge kani topesaka ndakisa ya kwanga ti kwanga o batiaka échantillon soki oye kosomba kwanga okozwa échantillon te échantillon ezolakisa nde lolenge bakwanga wana bazipe ezali sikoyo ntango oyo otikaka nzoto nopoyole kasi okoma na o échantillon donc ozolakisa mibali botala ndenge nzoto abasi ezalaka mokolo akolinga nde kobala ke koluka oyo azipi nzoto donc yo nde ozalaki lokola échantillon te totika lolenge wana de tobatela tozipa tolata mpona kobomba nzoto ya mibale Mateo ngaki andi tiuna kobakisela bino ntango mosusu bosalaka ngo na kozanga komiyeba biso lokola nsiku epesi biso boyebi ntango yo olati bolumbu ndenge bolataka wana mibali nyonso oyo babetaka libaku oyo yo okomisaka bango na place oko okomisa bango te ntango basalaka mabe na mokolo wana lisumu wana ekeyakola na nde yo moto olataki mabe yango na tei bino bandeko na ngai bilenge ya bayindo bamama ya bayindo bampaka ya bayindo ya bamama tolata mpona kozipa nzoto kasi mpona komonisa nzoto te. Matondo mingi Kilandi Ntilulu, matondo na balandi ya Vom Television, émission na biso ebendi suka na yango, pambate etando ezali ngonga. Nde ezalaki bongo émission mondiale, tolobelaki bokeseni, nini ezali na elateli ya lelo na elateli ya bakoko na biso. Tozangiseli bino lisusu Kilandi Ntilulu matondo ya mingi, ndenge bo disposaki tana bino pona koya lisusu koyanola na émission na biso ya mokolo ya lelo. Ezala mbala ya liboso kasimbala ya sukate matondo mingi balandi ya Vom Television pe matondo mingi na balandi ya émission mondiale botikala branché na émission na bino pe bokobanda ko memela bino toujours ba sujet oyo ya kitoko tozongisi matondo na équipe technique ya Vom Television soki tokomelaki bino na bonzenga ezalaki bongo na sima ya caméra tozalaki na tata Mbala Mantiadila kimia ya fumu kimbangu ezala na bino kimia ya ndengwa nzinga ezala na mabota na bino biso na bino tokutani na manaka mususu.